Breaking news, Basango Congo, et pas la bino, sa spécialité, il y a Proverbe 30 on dirait qu'il y a Mongalema. Na Basango Congo, il y a les lots, on dirait qu'il y a Softkins, et on dirait qu'il y a Sentinel TV. Au fait, bato belé, beninga, balobi ba bilivakananga, bandimakanga, mais bazo regretter na ba information na pesi na Angola, car ba Congolais bat bazo kufa te ba Angolais bat bazo kufa. Bien aimé, il faut oyebaka pour la part des choses, pour ça la chose malamu. Nga na pesi ba information ndenge batu baza na Angola ba pesi. Donc nga naza na Angola te, mutu apesi ba information na Angola oya alobi pe alobi bo lobango po yo tikali source ya sûr na biso. De réalité za na Angola nga naza kuna te na transmettre fidèlement makambo oyo bandeko baza na Angola basenginga. Alors pourquoi ça prendre na proverbe? Proverbe n'a fait que retransmettre oyo batu ya Angola balobi. Donc nga na fotité mutu azo transmettre événement ayebisinga pardon loba bo po ezo leka boy. Donc ezali ngai te nga na kosilika mote na transmettre fidèlement information oyo bapesinga kouta na Angola. Donc bolimbisa vraiment il faut pas s'en prendre nanga eza ba information na tangaka na lobaka ndenge yelinga parce que information faut opesa ngo ndenge yelio ba critique ba nini to sala après mais comme ça non information. Alors na information après qui nous a lelo to lobi nani aloka congolais. Makambo yo sama na Congo nulle part ailleurs ba ko ndimango que boza na occupation ezali na mboka mais ba occupant bazo na ko organiser nire moi démocratie za na mboka mais pourtant démocratie ezate ba juste ba poste clé ba récupérer armée ba zu moi de collabo congolais ba tiwana o bazo y contrôler pe likamote mais likolo bazo moins 100 millions chaque année bazo tia na poche bazo linga multitude ya bande ko na bomba kufa nani aloka congolais. Alors ba vidéo botindeli nga ya komona ba musicien congolais nyonso basali marche pour gouvernement ya ba criminel rwandais au baza na Congo basala tout bas aider bango bazongisa kobeta ba concert na poto et l'accès vraiment que ba musicien wana nyonso tout ba vraiment maele était ba loka bango pe baza vraiment ba démon bango moko gouvernement wana bayaka poto akobatama baza na power te baza na puissance te na poto bayaka akobatama bayaka bazwaka lumbe parce que toujours reproché que baza ba criminel ba congolais te ba boma ba congolais au fait biso a na poto ba combattant toujours lutter pour na bango bato baza na Kinshasa même les to arrêté bango ba obeta ba concert raté ezali puisque bango ba yembeli occupation ba yembeli pouvoir o ezo nyoko la bango au lieu ba dénoncer ndenge Alpha Blondy a sala. C'est-à-dire que ça groupe à musiciens surtout n'habité ceux qui bazaki na bande de l'école ou bien ceux qui ont envoûtement biso faut ba ya côté na biso poto benga na occupation mais bango lokola ba maele mukuse na habité ceux qui ba diamba ba melakato biloko ba simba maele sila ba ke ko sala marche pour gouvernement wana et aider bango ba obeta ba concert na poto gouvernement wana yango moko na eza illégal baza ba congolais te bazo nyokola ba congolais bango moko na poto ba koka koyate bon lokola bino boza mayele mukuse bomoni ke bato wana bakoyi kokoya ko influencer ba concert zo na poto boya obeta ba concert total bobeta ba concert et puis ba musicien wana nyonso tout ba ye bango ba o tout ba yembela Kabila carrière na bino esili même Kabila soki alongwele to benga na système ya Kabila na ba Rwandais na ba Chinois. Ba Chinois ne pourquoi pour ba Chinois bazo teka kisi périmé na Congo. Ba Chinois bazo boma ba Congolais. Ba Chinois bazo sala mabe koleka lisusu oyo ba Rwandais bazo sala. Mais mutu azo ko favoriser bango eza yemo Kabila. C'est-à-dire gouvernement na ekokende na système na ba musicien nyonso boyembela kiye. Bo betaka so ba concert c'est-à-dire bino moko bo bomi carrière na bino. Bino moko bomi tie libanda carrière parce que bo raison na raté. Boke no sala marche pour gouvernement azong sabino ba obeta concert bo boya obeta concert total so obeta nani ana posa na bino tu ana posa na bino te parce que bino bozo collaborer na ba criminel Alpha Blondy aleki bino tout na valeur na niveau artistique na niveau nyo surtout azonga ka sous Côte d'Ivoire te pour aza combattant ayembaka contre gouvernement contre makamozo le na mboka nae c'est ce que vous deviez faire.
barade qui sont ailleurs ba koyamba ye mais bino so boya muto yamba bino ate parce que bozali ba collaborateur ata boke ko sala ba marche ata boke ko sala nyoso mutu moko ko bizong sabino a bobeta concert ezate na poto pe muto zo la bino te eza mawa mingi et eloko so kamusa biso wera abosani ndenge nini bayaka Kinshasa ye na ndeko ne Patrice wera batu tu na bandal bayebi bayaka na bakifunda na mutu ye na Patrice baye koluka ndako ndoko na bango kifwani lelo oyo bango ne bakomi ba vedette 20 ans après soki 30 ans après avoir koya na Kinshasa na bakifunda na mutu ye na Patrice akomi président ya ba musicien chrétien ya bandoki ye wera akomi na groupe ya kosala révolution to ya kobimisa batu ba ya kosala marche babosani arrivé na bango na Kinshasa biso ba kinois il faut totelema parce que depuis tango bayembaka bapeka ba kinois bazonga sima bamapeka bakoma kowelisa eza solo bamapeka nde bazo diriger biso batu baye Kinshasa na bakifunda na mutu tomona bango ndenge baye bautaka village baye bawelisi bakomi bakonzi na biso bakomi bavedete na biso tozwa Kabila ye moko mouta Kengo mouta Minaku mouta Matata Mponyo mouta Kengo Wadondo mouta bango tu bakimbuta bauta na bauta Jibe mouta Wera mouta Kofi mouta bango tu bauta na bauta baya koya bazo renye na sima mukongo na biso eza mawa mingi yango na zo mona biso ba congolais biso ba kinois il est grand temps totelema banyoko alongo ba kofi bauta baya koya bango lelo bazo renye ba kinois bozo landaka bango bato bauta mboka bakoma ko renye na kinois to lamuka to bengana bapaya na bamboka oyo bayebi kini te ese boyebi maelikia ese boyebi fobu ese boyebi place nyonso biso ese boyebi maya ver ese boyebi maya ya nsele bakenda pique-nique na nsele bato wana nyonso bayebi yango te bayebi ba francifer te baye na bamboka na biso bazalaki wana bauti village bazoya korenye mpe bali bamema makambo wana na poto futo telemela bango biso bakinois tozwa bafaire parce que na ndimi te ke soki kinois akomi président de la république kinois akomi gouverneur akondima ba maltraité tala kinois motema ne malamu bazoboma bato na est tolitaka mpo na bango et pourtant bango mo bato est bayaka bapike te kinois soki azwi pouvoir kinois ayebi kosolola kinois ayebi kovanda kinois ayebi koprotéger mboka na ye biso tolitaka mpo na intégrité ya territoire tandis que bato baza na est bato baza côté mosusu babundaka même pas mpo na mboka na bango alors bandeko na nga totelemela likambo oyo bato bauta mboka bazoluka koya korenie na miso na biso mpo babotola biso bamakambo mpe likambo mosusu tolobaki awa il faut tobengana Kabila na bachinois na ye oyo bazotekelaka bakongolais bakisi oyo eza périmé mpe ezoboma bakongolais ebele même après libération bato tu bayembela Kabila bakobetaka lisusu concert te ni na poto ni na Congo place na bango ekozala na baprison bino moko bosilisi carrière na bino likolo ya lokoso likolo ya kolanda bato ya misala mabe bacriminel olie bodénonce bango bino bozwaki position ya kogouverner na bango botambola na bajip bosoma bandako bomona nde bazoboma bato me bino bolingi koloba eloko moko te donc ezali mama mingi esengeli na bino boyeba toza na posa ya vérité toza na posa bato ya malamu bato baza bien éduqué mpo basikola mboka alors il faut boyeba ke biso nyonso totelemela makambo nyonso ozoleka na Congo parce que soki yo oza touché te noko na yo tata mwasi na voisin na camarade na aza touché yango wana omoni biso nyonso tu fu tozwa pouvoir ya kotelema makambo ezoleka na Congo oyo bazosala na congolais ezali mawa mingi un avocat a la mission de rendre un bon verdict pour coupable azala puni, pour vérité azala établie, pour ma famille azala réunie. Naï Proverbe 30-30. 2010 à 2012, na sala 2 ans d'Iran, na tribunal ya Manchester. Famille Côte, Manchester Famille Côte, awa, tokena osamba, ba pasteur abaluba ya Manchester, ba sangana ba tutu ba yema masolo, ba kenda ko funda ngai na la police pe na home office ke na salaka trafic ya bana. Pona bana nga na bota na 3 bana oyo nga na docteur.
Alors police les raya ke loko liboso sa nini abotola bana babotola yenga si bana oyo ngai na bana na docteur baké na social na sala 2 ans ko lité ko kendeke chaque jeudi na zakoza na tribunal eloko liboso ba yenga ba parenté ya bana basali ba DNN ba oyanga oyanga na bota ba moniki baza oyanga ba open na docteur ba moniki oyanga na docteur c'est-à-dire na kosakité. Mais ça a pris le temps. Et il a fallu un bon juge. Juge moko ya maman oyo akataka procès wana nga na longaki. Donc soki nga na longaki te ba nga ba botulanga bana, ba botulinga ba séjour, ba tienga na avion parce que nazako samba na immigration, na ville na gouvernement. Bon, et ça là qui va prouver que nazali trafiquant, peut pas prouver que na viva illégalement. Et Nzambe aza merci na kutana ina juge malamu. Alors c'est un pasteur Eric Soina Kangamanae, le seul pasteur à soutenir Rangaï du premier jour au dernier jour. Tina longa qui procès. Mais ce qui juge à Malam Wazala qui t'aime, mais botolanga bana, mais bazong sangai. Donc na communauté toi na posa ba juge à Malam. Bato yo ba moni likamuzo kene mabe bo telemeli yango. Ba o ba moni keza Malam bo soutenir yango. Ce qui bato bazo sa la groupe ya ko soutenir mabe ba okutana na proverbe 30-30 na nzela. Ndenge moko biso ba combattant, ndenge moko partout ozali, muto akomeka aussi ba combattant moko ba combattant nyonso to sangelela e lokola nzoi poto éduquer muto wana. Na Congo bazo boma biso, bande ko na biso, bazali ba complice, ndenge moko lelo oyo tribalisme koti na communauté, tribalisme koti ngai nazali victime, trois ba pasteur ba luba na mboka oyo, bana na bango, ba yiba biloko basala ba conteneur ngana tia carton mibale ba yiba bilamba nyoso zali na kati bakopesa carton fele et pas na biso et pourtant na futaki mbongo ba ke ko funda nga ba travailler ka ba pasteur ya ba luba me ba travailler ka na communauté na convenance na police baza ba gens la police la plupart ba to ba refula bango na ba église na bango mo ba to funda bango boyebi ba kombo na bango ba kenda ko funda ngai na la police pe police ko fundi amemaka likamo na tribunal soki nga na zalaki coupable mais nga na bana tokenda mais na longa kiam. Alors juge azali serviteur ensemble. Juge azali muto ya otia kimia. Toza na posa ba juge malamu na communauté. Toza na posa ya bato bazo chichi bato malamu. Proverbe 30-30 ba émission na ya ka ko éduquer, ya ka ko informer, ya ka ko éveiller. Nazaka na problème na bato te. Mais soko la kinga ki yanke okuta na ki yanke. Soko la kinga ki gurba okuta na ki gurba. Soko la kinga bonzambe okuta na bonzambe ya danser kuto vanda. Alors ceux qui osa mobali ya solo a régler likambo ye moko alukaka groupe te d'ailleurs soko zo sala likambo oluki groupe c'est-à-dire oya muke oko kamakamu te et ngai partout na tambola partout bafundanga na ganyaka po na zaka na raison c'est-à-dire congolais to telemela ba force moko négatif ba tribal ba o bana ba problème nani ya kozala propre obi propriété muto akoloba te aza na état d'âme ya malamu soki aza mal propre baïba mutoza na ba démon toza na problème par rapport à kolata na ye bolimisa ezali ba appel o ba benga en direct naza en direct à breaking news nasi sana benga yo merci donc batu oyo bozo benga batu tout boza na ba problème proverbe à résoudre à pesa la solution alors mutu oyo akomeli ngaki oza dessus proverbe na landaka yo proverbe aza contre tenga na ba camarade ba zombo na ba camarade ba ngolais na ba camarade ba luba ba yanzi ya ba pende ya ba tetela na za ba camarade ba shwaili na za ba camarade école nyoso na za ka muta kabolate mais na telemela makambo nyoso zo ki ne bien te parce que so to telemela moto za bien te ezaki breaking news makambo zo na Congo to telemela ngo ba musicien na ba ko yemba ka souté non seulement na ba musicien na ba pasteur ba collabo ba pasteur ba zo yamba bato ya mugalu ba pasteur ba sa ba vanti tala ba yebisinga ke na Angleterre awa bato bakoma koleka na TV ya Olive kokumisa Kabila Olive TV kokumisa Kabila kokumisa Olive le toloba ke TV wana eza ya Kabila bato batiaki tembe mais comment vous avez chaîne chrétienne vous avez kokumisa Kabila vous kokumisa Olive et ce qui lelo na Londres bato bakoma koleka na TV kokumisa Kabila c'est parce que mbongo ekotaki ebele awa bato bazwa mbongo batikala ba combattant ya maloba bazaso ba combattant te ya mwana ozomona bato bazosala bafanti bon ba combattant solo neti biso ba proverbe to tikala ebelete ya mwana biso toza ba combattant biso tozo se retrouver to continuer ko bunda
tito kolonga ba oyo bazosala baventure ba oyo baza komona neti biso toza bata maboma tokokutana bango na Kinshasa pe bakozwa punition. Breaking news basango ya Congo ezali proverbe 30-30 nzambe na nga aza na bino à suivre.